na kati na section na biso obe na zone na biso. Ndenge le papa représentant de la ville de Kinshasa pate ezali deuxième semaine oyo na bondela na kati na esika biso vandi. Soko lelo na vie moyen na yako bondela wanti na ezali. Na vandi awa na zone oyo banda le 22 décembre 1952. Na vandi na kati na zone oyo na fingi mwana mukete na kaipe na ndako na mutute na koloba kapedi kama mabe na mutute. Soko mwana mukalu biete muto ya Afrika kingai ayake kuyiba biloko nangai nasala kimbo mutuwa na akosi. Ngana hivi ntina na mutu batangili bisu mukana matata nzambe poate bameka kotangela bisu mebeko e batangi na Ezekiel batangi na Matai oyo poate batia mutu na Lord toki tata ndenge ate bisu soko totali awana kati na zone na bisu ngiringiri na kanisi les 3/4 de la population ya zone oyo bazali bandimi oyo babengami te ba chrétien. Ekokaki kuzala na bisu ba chrétien na ile mbomoko oyo ekokola kisete solo mutu oyo azali mundibi na oki papa dubi kimbangi 100%. Tolani nani na kanisi baba simo kimbangu asalaka ba opération ya ndenge na ndenge au point de vue spirituel ala kisaki ate ya kibisu kitoko akai na yeko swani sa mwana mokete akai na yeko swani sa mokolote mwana mwasite mwana mobalite riche ou pauvre ou bien muto ya bengete azale intellectuel ou bien oya yekolite. Asali mawe matinda kayen kolo babengi nani Simoki Mbangu azali magicien babengi nani Simoki Mbangu azali ndoki ndoko sepelaka mingi soko yeloba maka na tina na bisuka kande pesenga mawa kasi ndenge yango epesa mana pe na kolieuse babenga kaye imposteur na batuana na Israël babenga kaye imposteur, c'est-à-dire muto bako benga ye magicien bien franc-maçon ou bien nganga kisi ou bien babengi ye ndoki. Lelo yo na kati na mokili mobimba babengi nani liangenda ndoki babengi liangenda franc-maçon babengi liangenda rose-chrétien ou bien magicien. Mais pas nani babenga kanga ndoki. Est-ce que awa to bani bandoki bazalite? Na oke kutura balubi ebele. Bo oke na mokana matata nzambe na bebe ko balubi ete ko bomate. Bandoki bazali soko bazalite. Est-ce que bandoki boko kana kanangai ko pesanga na réponse bino bandoki nye est-ce que bino bandoki boko kana kanangai me pa ni boko kana ngai tengana ezali ndeko na bino ndoki
nie bino bandoki bozali awa botumbola mosapi na likolo mpamba te mpanani bolakisa mosapi na likolo te tozali soko tozali te ape totumbola mosapi na likolo totalana nie awa na kati na biso barose krese bazali te bolakisa mosapi bamazisien bazali soko tozali te o nzambe kasi na mibeko miango milubi ete kosalela nzambe mosusu te ye nzambe tolandaka azalaka nzambe ya jaloux alingaka banzambe mosusu esika ye azali te tokotangaka soko tokotangaka te mpona nini tozali lisusu bandoki tozali barose christien tozali bamazisien tozali mpe baframason kuka mwa me bato wana nde bakokaka kolinga ngai mpenza mingi nde bato wana nde bakolingaka ngai mpenza nayebi te nakanisi nini kokobima libanda mpona koluka eloko te pamba te mokolo na mokolo bakoya kopesaka biloko kolia bakopesaka biloko nyonso bazalaka pusa pamba te nazali moto ezala kozwelaka bango bato ebele kasi bato wana balingi ngai te eloko nini na ngai na bango tokoyokanaka te soko natali bandako mosusu ezali oyo ezingi biso mingi batundi na banyoka na kati na bandako na bango olie balinga ngai balingi ngai te mingi baframaso batundi kasi balingi ngai te mpana nini balingaka ngai te moto tosalaka kompani moko alors balinga ngai te ndenge nini wana ndenge balobaka ete les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble e kasi bango baframaso balingi ngai te toki papa mawete représentant de la ville oyo grand marabout alobaki mais grand marabout ye asalaka mosala nini grand marabout asalaka mosala nini soko mutabobe wapi mutabobe akomaki kabaradi munene na grand marabout alobi na ye ngai naza na mbongo grand marabout nazwaki ye napesi ye ndako alala atundaki na bamillion sanduku na ye babobe na bamutakala mvuila soko bato boni wana bomemaki yango rien que de l'argent ekasi alobi ete mon ami yo yo ozali na mosala mingi okotunga bahôpital okotunga bandako ya nzambe okotunga baklase kasi mbongo ezali na yo te mawe soko olingi ngai nakopesa yo mbongo ebele nalingi napesa yo mbongo ebele soko olingi ngai nalobiloba kaka muta muntu na ndako na ngai na centre d'accueil wana tovandi bisi mibale pamba te alingaki te mwasi na ye azala wana alingaki te mpe nde bambuta bobe bazala wana mbuta mutu soko olingi vraiment eza ni yango mpasi te tika nano ale atie loboko na ye na poche abimisi mosoir moko ya pembe ale atie yango na mabele wana alebi c'est-à-dire nakolakisa yo kasi nalobi te nde ondima ngai nalobi kitisaka motima loba kaka ngai naza koyoka yo ntango akambati mosoir alobi nakolakisa yo ndenge wana okoki kozwa na mokolo moko 80 millions na mokolo moko